L'heure est grave, on a kidnappé la femme du président de CENI et sa fille. Il est obligé de dire que c'est Félix Tshisekedi qui est élu, ou sinon, il va perdre sa famille. Jusqu'à aujourd'hui, il ne sait pas où est sa famille. Prions pour lui, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. Michel, IDPS Tshisekedi, Kashoba Gabonchi Denis, ensemble. Au Katanga, circonscription électorale de Kasenga, Mpundu Lundera Micheline, ensemble. Samalukonde Kienge Jean-Michel, AB. Au Katanga, circonscription électorale de Kipushi, Mokasaka Lembwe Calixite, apparemment, c'est un nom compliqué là. Calix. Ensemble, Kabea Mbonda John AABG, Mounana Aziza Nathalie A24. Au Katanga, toujours circonscription électorale de l'ICA civil, Yav Nawez John, ensemble. Chanda Kalingai Dan, 4 AC, Mbia Luboya Titi, IDPS Tshisekedi. Au Katanga, circonscription électorale de Lubumbashi-Ville, Moulenda Ebondo Jean Dédié, IDPS Tshisekedi. Kalamba Ngindo Jean-Louis, 2A barre de TDC. Mokai Kazadi Richard, IDPS Tshisekedi. Mwamba Mukenge Emile, AN. Motita Kalunga Clotilde, ensemble. Kunda Bouyamba Annie, AUN. Malandi Swana, A24. Kitungwa Lugoma Juvenal, 4 AC. Moyombi Chimbu Yetro, AV. Moloko Kamwanga Donatien, AABG. Tizianga Kapumba Cédric, A UNC. Molimbika Songogelo, APCF. Ingwabi Mushengezi Pauline, AFDCA. Massangu Bibi Moloko Mireille, AB. Au Katanga, toujours, circonscription de Mitwaba, Mpangawa Lukalaba Jean-Jacques, AUN. Au Katanga, circonscription électorale de Puerto, Katumba Mulumbwe Augustin, ensemble. Katebengo et Michel, avançons, MS. Au Katanga, circonscription électorale de Sakania, Chiswaka Chilombo Isaac, IDPS Tshisekedi. Chembo Konde Serge, AB. Kankonde Mpatou, je pense, Guy Setan, ensemble. Circonscription de Kolwezi-Ville, 3 sièges. Masuka Saini Fifi, de A24. Simenjinga Charlotte, de Ensemble. Kasea Chingambo Jean-Marie, de A25.
Une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne. Oyo badepite oyo bataki espoir me bazwi te todepasi makongo alobaka tokolia de na kingi tio na ki toza kaka depi atika toseka akota na komi tokona mpe kongo yango osala mosala moko te mawa tro eloko bakateli kabulo mwana kabulo ezali ye avanda na ye te akolatisa bazwera na biso bilamba ya coutumier tozoyeba te na Côte d'Ivoire baki libala ya nani ya Chancel Mbemba ou bien ya Bakamo ezoyebana te bilamba wana ndatongaki yango mwasi na ye eloko basali bakata papa molien eza mpona bilala eleki ebele na parlement azolala mingi na parlement bazokoma ye mingi na bavard koderange kaka ye kolala pamba kaka ye yango bakataki ye na élection. Daniel Safu bakati ye po kopente eleki ebele na parlement moke je vais penter. Ça va peinter, je vais peinter. Daniel Safu bakati ye po solelekaki makasi ya kopente pete na parlement likambo akokama mokolo boye osala bagaz koya mwana moke na bisusu na kolobela bango nsima nake nafuta nano mbongo ya mapa ya bato namelaki ti lobi mbongo ya mapa nafuti te ti lelo mama wana azoderange ngai nake nafuta nano nyongo wana moko ya badepute oyo bazali awa ebele misusu bakoma minene na quartier misusu bakoma ye kaka je vais appeler la police bana babeta bale liboso ya ndako na ye te moke je vais appeler la police misusu bakomaki même famille na ye kokanisa vraiment je suis député je suis comme ça awa bakatani fier esilit tokotala
Anasema ya